ingeta. Donc à toi bisaka bakoko, bana bilaka pe bilembo, bamvuluzi, bana mangongele, que tout ça déjà sur le terrain. Tolobaki messieurs, Agwepa Mumba alias Kofi Olomide, Kofira. Oya violaka ba maman na biso, ba sœur na biso, asekesaka bango. Négationniste, oya craché sur ba mort na biso. Lelo ndenge tozolo ba boy akobeta boloko akobimate. Donc il faut avoir 10 ans ferme. Akoki kobimate 10 ans ferme sans sursis. A mérité 10 ans ferme. Donc Amata, Akita, biso bana bilaka, ba descendant ya Kimbangu, ba descendant ya Kimpavita, ba descendant ya Mangongele, ba descendant ya Bankulu nyonso okofia kaka ba makila na bango, ofia kobeta boloko, et puis bokoyoka lisusu kombo na ete, ezala na makambo ya concert, ezala na makambo ya musique pona Abu Bia. Bayebi na nubiso te, bakoyeba biso. Mamba to pusana. Ingeta. Ba mama baye, ba mama soko bozana nzela boya. Soko bozana banda boya. Olanda ki vidéo wana comme l'a dit Zorobilel. Olandi vidéo wana to bengi bino boya. Ta ba mama za ba fa mwindu. To ye po to kota na to lakisa. Na ba papa. Photo lakisa le violeur. Violeur récidiviste, il y a Kofi Olomide Ndok. Fais ça adresse, bon c'est adresse. Ah bah c'est adresse numéro 25. 5 rue Carnot. 5 rue Carnot. Versailles. 78 000 Versailles. Voilà. 5 rue Carnot. Boya la 5 rue Carnot. Ba mama boya. Boya ba mama boya to se ba côté ça. Ba ndeko zela pe bango kuna ba mona déjà que toza ebele boya bozala zela boya. Tozo c'est la bino au fil de la fois quoi ya ba cavalier na ba chevaux ba bimi na ba chevaux ba bimi pona biso basakana na biso te boye na biso te boye ba biso lelo biso basakana te bateli biso na ba cheval batoni ba okengela biso biso te kosala mobulu te to ya wapo Agwepa akosamba Kofira na mabe ya sala ye Kofira ye mtu akosamba et puis makambo ya viol aba pédophile makambo babengi viol mundela sakanaka na mote Agwepa Mumba alias Kofira alias Kofi Olomide okokweya okimaka justice ya mboka oyo ndenge okimaka wana yebake kozonga ozongi bapesaki yo pambu oyo komitika na munoko ngando tala ngando oyo toyebi te soki okosanzama me yebake okomelama lelo okomelama oyo baloba no bana bilaka mpe bilembo oyo mpe azoloba lisusu azali chef coutumier ya diaspora congolaise ingeta wana Agwepa Mumba alias Kofi Olomide to Kofira lelo akokweya suite ya baviol na séquestration sala na baser na biso bazali kobina epai na ye suite ya négationnisme oyo azali ndenge azokrache sur bamort na biso azokrache sur bamort congolais azokrache sur génocide ya Congo malor azokende kose posterner liboso ya génocide ya Rwanda oyo tomona te oyo toza na preuve te oyo rapport mampingi elobeloko te mais sur bamort na biso Kofi Olomide alobi ke non est-ce que boza na bapreuve ke bacongolais bakufaki 8 millions de morts na est ya Congo mais biso mpe totuna na kofi te nakoprofite mpe na tuna ye est-ce que biso mpe totuna ye bazemi oyo alongolisa Sindi est-ce que biso totuna ye bandako ya bonganga oyo akotisa Sindi est-ce que biso mpe totuna ye bapreuve ndenge abebisa matrice ya Sindi mais lelo ayebake akokweya amata akita akokweya ingeta akokweya lelo tokotala ye lelo Il mérite la prison ce soir. Ne faites même pas l'erreur. Parce que nous, on est au courant de l'avocat de Paris. On veut parler de son ancien avocat. On sait qui il est. On espère que vous n'allez pas libérer aussi parce qu'il est. Oui, agressé sexuellement. À mon retour, il ne faut même pas venir surveiller les juges ici. Je suis avant vous. Comment? Je suis avant vous, devant vous. Pour que moi je puisse avancer, mettez-vous sur le trottoir s'il vous plaît. Pour que moi je puisse mettre sur le trottoir, mettez-vous sur le trottoir aussi. Mais vous n'êtes pas sur le trottoir, vous? Ben, j'aimerais bien m'y mettre justement. Ben, venez. Merci. Et votre collègue aussi.
bomoni bana membre baza yele ore lolaka bana bilaka. Nous allons faire les travaux patriotiques et nous allons nous assurer que ces violeurs se retrouvent en tôle. L'endroit idéal pour lui. Oh, vraiment il tombe. Numéro à la TV. Mais c'est quoi le numéro à la TV? Numéro Moussoussou. Ah, numéro Moussoussou. Où ça, Mango? Bamor oya wanganaki yango. Ba preuve yango. Toponi Congo ebimi lisusu. Ah. 2006. Bamor oya wanganaka yango. Ils ont une histoire. Bon, voilà, il n'y a pas de viol. Il se prétend qu'il n'y a pas de viol au Congo. Il n'y a jamais eu 8000 morts au Congo. Et alors, lui, il habite à Kinshasa, tout près de Yumbi. Vraiment. Le problème qui s'est passé, rien qu'à Yumbi, 800 000 morts, 800 morts. Et lui qui habite à Kinshasa, il n'est pas au courant qu'il y a eu 800 morts à Yumbi quand les Rwandais sont rentrés avec leurs vaches. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi des poids, des mesures? Nous, on est là pour dire à Kofi, vraiment, il ne doit pas sortir ici vivant. Il ne doit pas sortir ici vivant. Quelle que soit la sentence du tribunal, nous, on va agir de notre façon. Non, mais nous, on va agir. Du tribunal est que Kofi Olomide aura 10 ans de prison ferme. Mais qu'il en soit ainsi. Si la justice décide autrement, c'est nous qui vont décider à la place du tribunal. Donc voilà, Dr Mukwege, c'est pas pour rien qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix. Et lui, il dit qu'il n'y a jamais eu de mort au Congo. Mais il s'en fout de tout le monde, il s'en fout des Congolais. Alors que ce soit la dernière fois, prix des concerts des musiciens congolais ici en France. Merci Zorobilel. Ingeta. Mama Kong. Oui. Lolaka. Bah, on est là, hein, on est devant le cour d'appel de Versailles. Kofi nous a cherché, il nous a trouvés. On n'en a rien de la musique, on n'en a rien à foutre de la musique de Kofi. Mais les propos tenus par M. Kofi Olomide, c'était des propos très insultants, très offensants. Non seulement pour nos morts, mais contre nous qui sommes vivants. Donc nous ne pouvons pas, tant que nous sommes vivants, nous ne pouvons pas laisser M. Kofi Olomide dénigrer et cracher sur nos morts. Donc, étant que vivant, étant qu'une personne vivante, je suis là pour défendre mes frères, mes soeurs, nos mamans, nos papas qui sont morts, nos enfants qui sont morts et que Kofi ne reconnaît pas. Voilà. Donc, il nous a cherché, on est là. Mama Congo. Bonjour monsieur. Bino ne faut pas aller pour makambo eza bino mama bino so boza te mama il faut boza la rapport so bino boza te mama to bino pe il faut boza la bino ne ba protecteur na biso ingeta oh cha charge oza tendeni yomu animi shimbwa oza ngade mama surtout maman Christiane ochanga otikali yo moko yo fonza liboso na biso ko maman na biso maman Christiane minimum ba pe mama kimia to aussi ça bituma ko mona ba oui maman Azoya. Azanzela. Ni pasa wapi ye? Azanzela za oya mama. Salut papa. Ni kwa ngozo sala toto. Sala. Kinambo. Ni kwa ngozo sala toto. Sala. Kwa batu ba sala na ba lotuna. Beso de tika bango ba lo ba biso to eko. Pendant que na pesa mno miko te ka muko bengisa watine ba pesa mno miko. Tolobaki bayebi na nubiso te. Mona kimbiri kiti. Mona mokele mbembe. Peuple français, les Congolais sont réunis ici pour que la justice française s'occupe d'un violeur, agresseur de surpoids et négationniste. Étant Congolais, sachant que la France est un pays de droit, nous pensons que la justice française fera son travail. Et nous attendons à ce que ces messieurs qui se soustraient de la justice pendant 10 ans soit coffré aujourd'hui.
Ce travail-là, c'est le travail que nous faisons au nom de tous les martyrs du génocide bantou actuel au Congo. Nous avons déjà plus de 12 millions de morts que M. Antoine Agbepa Mumba Kofira a nié il y a quelques jours. Et nous ne pouvons jamais accepter cela. Nous n'allons pas nous moquer de vendre des dates pour faire des concerts. La France étant un état de droit, nous attendons à ce que les juges fassent leur travail. Et nous croyons à cette justice. Voilà pourquoi il y a cette mobilisation ici. Et nous attendons à ce que les violeurs en question passent devant la barre, que la femme congolaise puisse l'arroser de tomates, qu'il ait une humiliation avant qu'il se retrouve en tôle. Ingeda! Kofi Osambwe. Bisonde bana bilaka, oyebina no bisote. Bisonde bana kimbangu, oyebina no bisote. Boromona mokelembembe, bozela. Mangitukulu. Et en passant, vous là qui êtes au Congo, vous avez l'article 64 pour déloger les occupants avec leurs seigneurs, leurs travailleurs, leurs avatars Tilombo. N'attendez pas à ce que nous qui sommes en Europe venions faire le travail à votre place. Nous ici, nous dormons à l'aise. Nous mangeons à notre faim. Nous avons un travail qui nous donne notre salaire à la fin du mois comme il se doit. Vous là-bas, vous crevez la dalle. Vous ne mangez pas. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous devez vous prendre en charge. C'est ça même le rôle du peuple. À défaut de quoi, on ne pourra pas vous identifier comme étant un peuple, mais plutôt comme une masse populaire inconsciente. Et voilà pourquoi nous faisons ce travail d'éveil de la conscience pour que vous compreniez que le peuple est souverain et personne ne peut danser sur le nez du peuple indéfiniment. Boye babiso sikoyo. Maman Animi Simba. Ingeta, yo Kofi, lelo, otiaki tembe. Yo zo moto na tembe te, tembe non lelo ekosuka. Lelo, so yo la na prison te, biso maman awa, to kata bilamba. Ingeta. Okolala na prison. Toi a na kati état de droit. Yo za citoyen congolais te, oza citoyen français. Oya o commettre ba makamuna mabe o violer ba mineur o kimikuna pendant 10 ans. Ozongi awa. Loko ozongi awa, justice eko s'en charger na yo. Po a toi na état de droit, toi na pays au justice et ça la bien. Du pas Moretio eza o compter na Meso. Mama ani. Lobi okobanga batute, okobanga mutute, okobanga kaka nzambe. Banga siko nzambe sikoyo. Biso to bana biso lukela so problème. Oyebi biso te, okoyeba biso lelo. Okoyeba biso lelo. Na bana bato yo bebisi. Na ko sambuso sambisi biso zoloka so bato bakufa combien? Oza kuna chance. Comment ninga? Ebi na depuis nato tumula cimetière maman na yo. Tenga bientôt timo la cimetière maman. Nous avons un niveau ya haine. Bobenga biso ba haine. Boyebi na biso. Tenga bien, nga kote ya muke. Cimetière maman na yo. Tocha serike libanda bongo to moso ko sala biso nini. Yo luka pe na biso, biso atumola ka biso te. Otumoli biso to komemoti na suka. Ingeta. To biso tumoli yote, to sala loko moko te. So za imayele, ta ba misika wera baboya kyango, fali obete ayote. Obana no. Siko le ndo kozana, ola na Fleury Mérogiste. Ce qui n'a priorité, on l'a un frère. On l'a un frère. On est à Versailles. On est à Versailles. On est à 10. C'est un Kenaye. Ali Asaboye. Ali Apazo Kenaye. Ali Asaboye. C'est comme on n'est pas au Suki. Ali Abia aux mobile ya combattant. Gardez la tête de Panzani. Comme on avait Sili, musique peut Sili. Sindi pas lobby, so il va. Donc vous allez moi si awa. Mobile ya combattant. Zoro de la vous allez moi si awa. Quelle façon de finir ta carrière, Kofi? Vous allez mobile awa. T'es sorti par la petite porte, hein? La petite porte. La petite porte. Vous voyez babi sur l'élo. Total la porte au Ça, on s'en s'il a va bien au coco, wa coco.
courbe. owa koko okomona lelo kikoko na yo lelo kosambwa talaka mutu ya periode ya musique ya sofele palade okumbanga maleme ti lelo ozalaka histoire histoire evida biso tondi awa tozali awa tozoyebela awa ye moko zorobilela en place Toujours. tokomona biso lelo okomona batimbili kitoko oyo nano moni nanu te yo okomona na tribunal lelo bana kati okosambwa ingeta Kofi, oyoka biso na sango. Omoni déploiement ndenge eza mbila bimi po ayeba yeke bana bilaka baroya. Au sentir pendant donc résistance ndenge ezalaka. Tant olo bamboka eza occupé au comprendre te yoyaka kofinga ba mort congolais. Au comprendre siko bana bilaka nde bazalaka. On vous avait dit boyebi na biso te. Nous avons aussi la cavalerie, les chevaux sont là pour nous protéger, s'assurer que la justice soit faite. Et nous allons veiller au grain. Ingeta. Bino ba téléspectateurs o bobanga bioma, biso bana bilaka toza en place boya awa tozela bino. Kofi, il faut sentir biso ndenge tozalaka. Nous sommes au rue Carnot numéro 5. Cour d'appel de Versailles. Ceux qui ne croient pas, voilà. C'est marqué là. Cour d'appel de Versailles. Nous attendons ce monsieur Kofi Olomide, qui est réputé violeur, agresseur sexuel, soit jugé et condamné pour les crimes qu'il a fait. Et je rappelle que ce monsieur-là s'est soustrait de la justice pendant 10 ans. Il l'a dit à haute voix, il a fui parce qu'il ne se considérait pas innocent. Lorsqu'il a appris qu'il a été acquitté, libéré, relaxé, il a pris son avion pour venir. Sauf qu'il était condamné à 2 ans avec sursis. Voilà, la justice rattrape toujours. La nation s'est construite par la justice. Nous ne pouvons pas laisser des criminels vaguer, naviguer et enfoncer les doigts dans l'anus de la nation aussi facilement. Il faut qu'il y ait justice. Il faut surtout qu'il y ait réparation pour les victimes de ces agressions qui a fait du mal à on ne peut plus de 10 millions de Congolais. Et le monsieur est réputé négationniste, les voilà, nier les morts congolais, faire des déclarations appelant à la haine contre la France. Des choses que nous ne pouvons pas accepter parce que la France est un pays qui nous a acceptés, qui nous reçoit ici, et nous ne pouvons pas accepter qu'un monsieur puisse insulter ce pays-là et inciter le peuple à la violence en France. Nous ne voulons pas que la réputation de la communauté congolaise en France soit ternie à cause d'un violeur, agresseur sexuel, pédocriminel. Et nous allons nous assurer que ce monsieur-là aille en prison. Et si par malheur la justice française ne fait pas son travail, nous allons finir ce travail-là au nom de 12 millions de Congolais qui sont massacrés, génocidés depuis 1996 par la coalition internationale des troupes étrangères qui viennent voler le sang de la terre et le sang du peuple Congo. Nous allons nous assurer que ces messieurs-là croupissent dès ce soir en prison. Au moment. Bien. Voilà, Bana Bilaka, Bana Ingeta, nous sommes en place. Et nous sommes là pour nous assurer que la justice soit faite. À la mémoire des 12 millions de Congolais qui sont tués depuis 1996 à aujourd'hui. Nous allons nous assurer que la justice française applique la justice parce qu'il s'agit d'un pédocriminel, violeur, agresseur sexuel, y compris sur mineur. Quelqu'un qui est réputé séquestrer ces musiciens, quelqu'un qui est réputé d'une violence invisible, violence verbale et violence physique. J'ai des amis qui sont musiciens chez lui, qui ont joué chez lui et qui peuvent témoigner. Le monsieur, il passe aujourd'hui à la cour d'appel de Versailles après s'être soustrait de la justice pendant 10 ans. Après avoir fui la justice pendant 10 ans, aujourd'hui la justice l'a rattrapé. Il a fait des déclarations ici en France disant qu'il a fui au Congo parce qu'il ne se considérait pas innocent. Lorsqu'il a appris qu'il a été libéré, relaxé et acquitté, il a pris son avion, il est venu. Non seulement il s'agit de l'aveu de culpabilité, mais aussi l'aveu de délit de fuite. Voilà pourquoi la justice étant transtemporelle, elle continue de faire son travail et la justice les rattrape. Nous attendons que cette justice soit faite. Si par magie, par miracle, il arrivait à passer par le mailles de filet, nous allons faire cette justice-là au nom de 12 millions de Congolais tués par la coalition Rwando-Ougando-Burundaise. Ingeta. Ingeta. C'est comme adresse, pas une adresse. Saint-Louis Carnot, Versailles.
81 78. Merci beaucoup. Oui. Allô, Maman Grâce. Tu es où? Tu es descendu sur le chantier? Avance tout droit comme si tu allais vers les châteaux. Tout droit, en sortant de la sortie principale, tu avances tout droit. Ça te ramène jusqu'au château et au château. Quand tu arrives au château, appelle-moi, je vais t'indiquer. Avant même que tu arrives au château, il faut que tu prennes à ta droite en fait. Ok, à toutes. Appelle-moi, bon, appelle à maman et elle va me passer le téléphone parce que je suis en train de faire les directs en même temps. Elle est dans le. Ok, à toutes, maman. À vous la parole. nga so na ye lelo na yaka te lelo nde na telemi mpona bamama beauté ya femme congolaise. soki lelo na ye ezali na ndenge Kofi awanganaki bamort 8000 wana yango wana vraiment elamusinga elobi faut okende odefendre bamama yango na ye donc na ye mpona bongo Kofi en tout cas ebele ya bato bakufi yo wangani otelemisi ba maman donc voilà quoi. Merci mingi maman la reine. Où est-ce qu'elle est passée là? Boyebina no bisote Boyebina no bisote Bisone bana bilaka Boyebina no bisote Boyebina no bisote Bisone bana kimbangu Boyebina no bisote bandeko nyonso mbote bayimboka nyonso tolobaki tokoya tolobaki Kofi Olomide ke tokozala wana Kofi Olomide asimbi esika bakokosimba te ena la résistance la tokozala na ye ntina na suka il faut ke acomprendre ke place nyonso ya place akosimba te bato bazokufa oyo koto azomona te biso tolaki tokokende na ye ntina na suka toye awa ndenge tokoya le 27 novembre tolobaka na batete te toyoka sur le terrain donc nous sommes là tokozala wana toyoka ndenge nini epi toza kosuete bakanga ye lelo e bakangi ye lelo ekozala feti mpona biso parce makila elobaka makila egangaka bato bakufa toza na balolongo makila nde eza koloba ndenge aza wana tokokomisa ye na suka mpe eza komi na suka voilà la résistance ne tombera jamais merci à tout le monde baona bayete nous sommes là boya tozali awa totala ndenge Kofira akozala condamné à 7 ans de prison ferme 7 ans de prison ferme Ingeta pédophile Kofi violeur Kofi 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 pédophile Boyebina no bisote Boyebina no bisote Bisone bana bilaka Boyebina no bisote Boyebina no bisote Bisone bana kimbangu Boyebina no bisote Boyebina no bisote Bisone bana mangongele Boyebina no bisote Boyebina no bisote Kofi violeur Kofi pédophile Kofi
violeur, pédophile, violeur, pédophile, violeur, pédophile, violeur, pédophile, non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète mon gars. Omoni degré ya haine congolaise na ngo pona mboka na ye. Bokansala tosala maseki tango bofinga so ba ene toseka bino makasi. Poso boye ba kanda oto ala ngo pona Congo. Bolinga bobenga biso même pas ene. Ene kuta mukie. Ene za mukie o biso to ala ngo leki ene na kanda. Satana za kanda te. To ala kanda koleka satana. Na yo tilombo bizimungu pete wa Kagame to silana na yo. Félix bino bato bo Hollanda bo pese sangoke bana bilaka baza koya kosikola mboka wana donc tango ekoki amisika ka ye moko a démissionner azongisa bokonze pa oyo mutu peuple aponaki babenga na ba occupant sinon te musala oyo okende to kena bango tina li fobo et puis to vide bango ka neto mesa aussi sa bango ko fia kanza eza maseki akanza to sala maseki to sala makambo ayo tia musapi na mo uti ya combat ya résistance tant à diminuer solo à farate à niveau donc na yoka sur la nengwana te maman kao debout opération farata donc net olo ba bona ba ba farata pena donc to rosé dans ce moment là ba ebi kana na biso te ba ebi na no biso te ba mona na biso bien te opération farata liboso ba juge à chaque côté. Ah bon? À côté le passé. À côté le passé. À côté le de la cime. À Rosambo. Azor a déjà place avant la violer. Tu fous la mentale. Azor yoka déjà. Batumbo la rappelle. Mon vieux, toi on a choisi. Tu vas aussi Kamarambo, tu es tant que vérité, je sais ça. Il faut te gâter dans souka. Tina souka et puis tu vas accepter un individu moi au film là-bas mort na biso donc bande qu'on a biso ba kufa donc on y est peuple na yo na vraiment azala congolais pena muto wana congolais yo tobola bazo tobola mabuba ma mère bazo kota ba biloko mystique na banzoto yo zo wangano yo mona 800,000 morts wapi mama oh comprendre siko bon, bandeko ba bolingo, bozui yango, bomoni bana bilaka baza, nous sommes au 5 rue Carnot à Versailles. Boya to, c'est la moto tunda. Ngana okata, na okata ka vidéo, on a ça musala mboka sikoyo. Boya ebele awa basi bayena ye, Kofi Olomide égale Monsieur Ditrou. Voilà. Monsieur Ditrou, Kofi Olomide aza déjà na kati. Donc boya toton disa salwana ye faut 10 ans de prison ferme. Ingeta. Aroki mate. Nenga dawana akracha ici ba mort na biso et ba mort wana etelemisi biso et pesi biso lisusu makasi et pesi biso nguya pour être toka relaxer que ba kracha ka sur ba mort te. Ye 8 millions de morts ya tunaki biso. Mais ya Rwanda place wa kende ko se posterner. Est-ce que ça na preuve? Il y a 800,000 morts ya Rwandais azana ngote mais ndimi kuna mais oya biso oya cracher likola ba mort na biso ayeba ke akobeta boloko amata akita akobeta boloko na biso ingeta akobeta boloko na komba bakoko na biso ingeta. Le Congolais ne pleure plus avec ses larmes. Le Congolais pleure avec du sang. C'est le sang qui sort de nos yeux. Parce qu'on n'est pas... La résistance ne vous savez bien, la France, dans la résistance, c'est les villages gaulois.
Les Romains ont conquête et empire partout, mais ils ne prendront jamais les villages gaulois. Ici c'est Paris. On ne parie pas à Paris. On ne joue pas à Paris. Voilà. On ne joue pas à Paris. Paris ne tombera jamais. Paris c'est le bastion du combat. Bon, la Russie, les États-Unis, le Tchad, à Paris. Na Zénith à Bassankoussou. Mboka eza bien, mboka eza na kimia. Beta kuna osani na diaspora. Osani na bofinga biso. Nyonso bofinga biso. Bofinga na ba mort na biso. Franchement. Banda kuna beta kuna na ba Zénith bandundu. Beta na Zénith Kikwiti, beta na Idiofa. Beta sona Kisangani, sona na Mbushima, sona wat. Beta na Beni na Ituri. Beta na Beni na Ituri. Kosala ba Beni ba mort ezalaka te. Kena beta concert kuna. Séquestration ezalaka te. Yolo baki Beni kimi ezali me kena ko beta na Beni. Kena na Beni, Ingeta. Boyebi nanu biso te. Ba mama ba papa bandeko. Bana baza kotelema moko mo bazopusana. Nazokata direct. Nazokata direct. Nasa musala ya Congo sikoyo. Kofira violeur au Congo. Kofira violeur au Congo. Il a agressé toutes ces danseuses. Il s'est soustrait de la justice. Venez voir. Venez voir. Assassin au Congo. Il a violé. Joue un micro, Volcan. Joue un micro. Venez voir. Kofira violeur au Congo. Kofira violeur au Congo. Il a violé. C'est dansé. Kofira violeur au Congo. Kofira violeur au Congo. Il a violé. C'est dansé. Kofira violeur au Congo. Kofira violeur au Congo. Venez voir. Kofira pédophile au Congo. Kofira pédophile au Congo. Oh, Ingeta. On a besoin de conditions bien à freine. C'est fini. C'est fini. C'est fini, oh. C'est fini. Congolais nzembo. Siko Kofi tala lenga maro, penza yo peksa ba Congolais ça so qu'il tire. Il y aura improvisation hein. Luis. Yes. Luis. C'est fini.
Voilà. Les ancêtres ont la défense. Les ancêtres ont apparu la défense. Voilà. Mangitukulu andimaki teke lelo okoma na Versailles et puis soki babengi so na cour d'appel ya Versailles bobima papa est-ce que omonaki déjà pasteur na yo papa est-ce que okenaki déjà komona nganga na yo papa est-ce que otubeli déjà bazemi oyo longolisa sindi awa babengi awa nyonso tu wana eza prise en compte okobeta boloko Kofi okobika te okobeta boloko c'est fini. Aza na posa na bona Flori Meroje. C'est ça que na friend ba la place na yo. Na santé ça te. Oza na des prison. Oza na Flori Meroje c'est pour oza na friend. Yo boko pona ka kule posa na se. Okende te. Oyebi na biso to oyeba biso. Oyeba biso. Tokotana biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso. Tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture auto tie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable.
donc climatisé et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je reprends pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.